Bonjour, bonjour, ba libanda ya Cameroun. Bomoni Kombo nani? Jenga ka moi la libanda ya solo. Donc moi libanda solo a outi France a ekotala akiti na Pamplona mba mo na okika téléphone leli na bisie bon ça va zelanga siko zali na zo ya kozwa yo na meme na palais bomo na musala donc soko yé Espagne au komi na Pamplona obenginga te Italio o telengana na nzela yango utazwiye moi Tito Meli ye mokalo. Bon en tout cas bandi ko ngai nazali sengo mingi ya mona président na biso to ka na sango kaka na musika pour na uti Paris yokani na ye na kata mboko yo c'est ça aye ko zonga ti na gar ameminga ti na ndako président ya solo yeyo ça dit pas de tembete mais na yo ki ba mamsusu ebimiawa ki o voilà bani balongola ye bazongisa boye en tout cas wana biso to ndima ngote c'est ça dit biso to ndimi po to bi musala ya salaka tambola presque partout yende mutu akena ko saba mambebele banini bendeni lelo bani balongole par rapport à quoi hein so ili kambo ezali bavandaka basololaka bino bokena kuku bosali ba ko yokana nini boko yokana ki mutu na to ko longola est-ce que vraiment amour ngo ngwana c'est ça te na sina aussi bango son hein na sina aussi bango tout son et tika kaka o asimba ki badi ego yende na oyokse son soka et puis les kamususu ngo pe na lingina bakisa ouais ndenge nini association mobimba basa saka bato libanda mais biso mo na kata association soki premier koyi bo sali sa badoute wala association ndenge nini c'est ça donc biso batu nano liboso zana biso moko nano après libanda siko bino libanda et le soki premier koyi awa bozo sala eloko te siko na association ndenge nini c'est ça c'est dire en tout cas franchement to meka ko bongisa soki to soko kate to la nana ndenge baninga mususu ya bekolo mususu pe basalaka et ça la bien tous na fier ndenge association ebima ya bana libanda et ça la fier ozomona ba message tozomona no ba matanga esangi boye likamo boesala mi boye tozo ngomba na moko na kata WhatsApp c'est dire en tout cas na sepeli mingi pour na président makambo oyo azosala nzambe penza apambola ye. Merci donc na sepeli pendenge oyo talanga donc palais ngana mbaka batu na barti ngai ile na palais donc responsable ça rappelle responsable oye na palais to kutani aeto sololi o ngama sanga na melakate donc passer quoi na conseil mbongo nanga masanga na melakate na lukaka moi 5 personnes mo boya bala matete to ke to récupérer mbongo nanga 20 €. A opesa nguna ndenga malembe ye moko opesa ngoma alinga ta opesa nguna ndenga malembe donc na tsenga bala matete tout et na bana libanda tout to tshaba cotisation pour to kotala moi c'est pasteur donc minga rolobeate tozali ensemble bomoko toujours tozaka na ndeko na biso aye otalanga to monani na mbala sima ciao.